encore une fois notre chaîne partenaire, chers téléspectateurs. Bonjour, bienvenue dans notre émission Ratatoka. Aujourd'hui, j'ai comme invité Sudiaka, mais avant Yamba, invité dans la papa ça. Merci na partout dans le monde, les moments Arlette Mwaka, na États-Unis, pourquoi pas na maman Bibi Kamba, na Suisse, maman Nangaï. Muyemba, na Londres, on a Marvala Muyemba, na Londres, pourquoi pas dire aussi merci la présidente Jacques Naïvri, la maman Naï, Essine Mimi, maman Flamélie, Nastella Makenda à Bordeaux. Comme je vous disais au début de l'émission, je reçois pour vous aujourd'hui Sudiata que je dis bonjour. Ouais, bonjour, Gos Dikambala. Sinon, Bonisate. Ouais, tout va bien par la grâce de Dieu, donc nous allons battre la mission. Bon micro. Ouais, ça va. Le temps dédié, ça va. Tout aussi qu'on en a répétition. Ah ouais, on a un siège, on a une répétition. Donc, groupe les a évolué, ça bébé oyo abani même pas kolia ata poto. Donc, pour le moment, azana on a ma belle et maman. Toujours que nenaye vu que ma belle et tout le monde a dit qu'il peut sa vitamine à moi. Donc c'est pour cela groupe les a évolué selon volonté de Dieu. C'est pour cela que nous avons toujours dans le temps dédié. Voilà. Là on a profité directement il y a repris sa merci na bateau baza ko Olanda biso bateau bazo Olanda biso vraiment oyo bazo Olanda bana il y a le temps dédié oyo eza ko kamba maipa nanga oyo depuis si bandeko nyonso toujours travailler na bango merci. J'espère que bana ba moi mi balé mi ça tu bazawana atana benser ba mona bango. Et merci na bango, merci pina bandeko de asi bakei donc na lingi bango tout na lingi chef JD na lingi Noria Nzazi na lingi Amina na lingi Naomi Nalingi Nouvelle, Bacharge, Julie Alumba, Fiston, notre caméraman. Bazet Elme Belena Kotanga Bangonia Sate. Voilà, le seul coup déjà m'a béto tangi ba kombo bazangi ba yime. Vraiment. Alors, groupe Ozo les canaux télévision, to chaîne YouTube na yo tourner. Ouais, pour le moment groupe tozana na chaîne YouTube nangai Sundiata TV officiel. On a routine d'appel bandeko au bazwa qui n'a temps pour s'abonner te ba kende pour s'abonner et bah on nota là pour le moment toujours travailler dans bagag et puis bagag toujours travailler bagag ya série donc là maintenant toujours préparer sécurité veillée on est titre ya gag sécurité veillée donc sécurité veillée on a isa moins série oyo nos première, deuxième, tina 3. Donc tout ce qui sont à 3. Vraiment bakota na Sundiata télévision officielle, vous allez jamais décis. Pour chez nous, il n'y a pas de bêtises. Voilà. Chez vous, il n'y a pas de bêtises. Il n'y a pas de bêtises. Donc. Alors, tout sur l'artiste, pour mon bateau, il y a Sundiata, meilleure façon pour soutenir l'artiste. À 5 bino makambebelete à 5 bino bambokote c'est ceux qui vous s'abonner à la chaîne naie vous tala film naie et ben pour faciliter yep akora ko suma charge monene no azana yango pas continuer ko pesa ka bino plaisir car ndenge zala le suite tout mika masolo modélé toujours masima sur le théâtre banene na nini Boss Dikambala 27 ans déjà de carrière. 27 ans. Ouais, 27 ans de carrière. Ce que l'expérience au Lobani par rapport à 27 ans de ça. Bon, nakata 27 wana tout les arara qui donc tokutani na makambe belé et jusqu'aujourd'hui toujours continuer toujours kopotana. Toujours il n'a qu'à s'en sortir. C'est pour cela au monde même biso moko soli les autres dans la chaîne YouTube oyo. Et ça c'est parce que tout mais un peu pour faire dévoiler sous talent na biso moko tous en oyo peut-être place mususu to rose a peu chance na ngote. OK. Yango moni bande ko mususu pe bazana ba chaîne YouTube na bango ba yeba ko bimisa ba talent ezakati na bango. Donc voilà quoi. Donc na 27 ans de carrière
to travailler na bandeko ebele oyo pe bandeko mosusu lelo pe bazaka pe reconnaissant na ba travail oyo biso to pesa bango lelo baza ko évoluer de gauche à droite et maintenant c'est le temps nde yango to lobi que le temps dédié pourquoi pas biso pe tozala na bana oyo ya biso moko to meka un peu ko bimisa na pendant tout ce temps ya carrière toujours quoi. Donc voilà. Ok, tu vas dans canal les Camboya YouTube voilà parce que c'est vraiment hyper important. Est-ce que na YouTube na yo ndenge ou tchaka déjà ba vidéo ils ont fait ça yo ndenge zoli? Non, toujours kende. Tozalaki na chaîne ou ezalaki déjà na likolo. Ok. Mais bon, na linga obeta lisolo wana te esalamaki ndenge esalamaki chaîne YouTube bat ba yebelaki nga ezalaki vrai kata président aza président ngo na pesi opportunité oh ngala ngala no ba fierté montage na mayeli onzamba pesa biso po biso to bandi audiovisuel kala nga penza na chance ya ko sala pe audiovisuel do yebi prise de vie et puis yebi mwanda ya ko monter alors na moi mayele wana nzamba pesi biso pour le moment lokola ba monter ba nyokola ka biso nano biso moto fandeli yango nano donc fiston zwata na yo filmer na yo tout ça mais biso moto fa na montage boy total na ba moi be rare mususu na ba nini ndenge et puis tout ça là c'est moi ba guna biso neti mano lingela vraiment pour l'homme mususu ko za pe au travailler na ba technicien mais yo zate hein tant que na montage à celle pelo sinon guna yi mutema na yi ndenge tindi mais yo tala eloko yo fallait pas ezala boy eloko fa balisa ngona eloko boy po scénario ezanga yo au travailler na vision na yo mais na montage yake asali pe makambe musubo eza pe na ba technicien mususu ba pe na bato ezaka afani pe na yepe azo multiplier kutu ba mayele na ye ozo mona mais pour le moment to travailler na mayele nzamba pe sibiso ya montage mais fiston ndem tazo azo prise de vie standard de prise de vie alors ba ina ngai bazali to kokota moko mi balé ba se présenter ça la biso pe bi to bandana na chef na biso ya répétition Noria Nzazi Nganzadi ye Nzazi donc yaka kana kiti na yo banda pembela président to bongama ouais Noria aya na ye ok Noria to zwa micro président ko to sola na yo ok nalatsa ye alata roya ya le chef na biso eza mibale moko oyo Noria bonjour. Ouais, bonjour papa. Ouais, batunya so baolanda biso nga kombo na ngai Noria Nzazi naza chef na groupe na biso oyo zana no bébé le temps dédié oyo président nanga apesi ngai confiance po batu bazé belé mais soki mutu apesi yo drapeau au Simba c'est que ayebi valeur na naza chef wana totambusaka bébé ngo ti abandoli ya fufu quoi et c'est la difficulté ni niveau que chef pozo kutana na groupe difficulté ça kaka na groupe yana premièrement na groupe eke kitoko difficulté zalaka difficulté wana ezaka partout ngai attaque chef difficulté to wana kapo mo bana ba ya retard difficulté ka ngwana mais bien ça tout ça va ok mais na président vous avez bien pena yo kabi oh ko ba ka te poza yo kabi ko kabube boye au salon ya yo yanga ndeko na bisa yo omoni moi mobali o soki azalaka bien te mena pembeni te ok po abetaki lisolo mwa kindibula awa oloki pena makolo o kindibula po ça to bani kala ok maman kala vraiment ya kala ko sakana te depuis alingaka petit na za pembeni po ayebi bagage respect
oyo leki azaka nango vers ba mikolo c'est pe nabité président ponga benga ke Seguin Seguin mignon maniata Seguin moni place wana totambusa ngo boye te c'est bon bagag musu penda ide na yi na bando koma ponga mina komaka na okoma penda boye na ese prise tableau ezolanda selon histoire soki tobi tokota tosala ngo boye ikosala pe bien ebalana te eza ida bien komango ide na ye me nga na compléter kaka 1+ yango moni eloko alingaka ngai makasi yango wana kwa eloko penda alingaka lelo obeti lisolo non si ça na yo déjà pour que soit pote président apesaka yo moto komaka film confiance lelo ni confiance eloko ozoluka pa na ye na ozwi te eza te ntango yo ozosali succès na yo mpe komi na kombo na yo likokende okobeta lisolo un jour ke non ayebaki kokoma te ngam na ndoko mila te non omoni eloko wana ezalaka partout ezala so oke na bagroupe oyo bato babenga bagroupe ya minene baprésent na bango mpe batanga mais script azalaka pembeni enaboyi te yango naoloba te script azalaka pembeni veut dire que adécharge mwa charge ndambu apesi yo engo oloba te ayebi okoma te aboyi azwa charge nyonso po boloba ke président azwa nyonso ye moko asalaka boye moko asalaka boye nde azwi te yo zwa charge oyo yo zwa charge oyo yo zwa charge oyo par rapport à ça yango wana ok alors c'est Peli président Moutoussa aza tokokota mais azab Moutoussa atanga bien personne ok bon ça été bien mais ça les bien et ça la moi bien merci napesi mbote na fanatique na ngai ya liboso Patrick Nzazi na France wana grand frère na nga ye na France fanatique na nga muto penda lobaka te leki na nga mema ngo boye sala ngo boye apesi susu mbote na président Jacques na Evry yo comme le président Jacques ebo kazaka ya yo moko omoni pesi na kangi yo président Jacques na Evry ye penda bengaka petit ya ndeni masolo ya ndeni moi président Jacques na Evry ya solaka bien en tout cas pozoye match azue déjà président Jacques na Evry l'état de Dieu yango maboko eza ofungwama déjà semaine oyo toza na tournage salaka nde osalaka asalaka ya suka napesi Hermeline Langa mama na Vigardi j'ai voulu ye penda akanga masolo ok d'accord c'est bon le reste présent ye moko ensilisa alors esili ezaka yo tongo te naza toza na mwana mosusu tokotisa mwasi po parité mpe ezala parité bayaya mosusu ya basi viki bawelisaki po toza mpe na matanga moko na biso aokutaki koperdre ya ye ndeko matanga eza na beau marché wana oyo lelo eza veye montuel tozala wana na poko ya lelo eza babel nana Pwani ka nana pwani avocat te bel avocat yo moni mwasi olobi nana bel avocat mama na ngai boni président aza président mbona pesi opportunité nga na mungala no ba vérité ok mama mungala na mo le loma be pas président nga te a comprendre batou aza vraiment très plein pour rôle ni joueur déjà à part président Moutengwe non ça va te ça donc on a formé ça les sika mo donc ye bapesanga yebo na maboko ok bapesanga yebo na maboko ya zéro groupe ya eloko te vraiment to bandi na ye moke elelo oyo nakomi pe na confiance na ye oyo ezaki ata ndeko mosusu akozala na besoin na ye nayebiseke amanao baza na besoin na yo kuna aodefendre donc opportunité mpe yango oyo batala babiloko oyo aza na kati ya Sundiata TV officiel place oyo bakozala na besoin a intervenir bahésite te aoya na ye kosala mosala na ye
aza pena ko incarner ba rôle na ye ça va. OK. Ça va. Maman na ngai batu oyo bazotala yo lelo popo oyebisa bango nini felo nini esika yo komemela biso na monde ya théâtre. Na bato oyo bazotala nga. Il faut comprendre na aza likukuma. Atali kokuma. OK. Likukuma. Yango naloba na bato oyo bazotala nga babanga te na mibao basika teke na quand même déjà na président formé nga déjà très bien membre basika na omema baosepelaka ntango yo okoma mpe star owanga na président te ozalaka na malobo nga aza roi fali bonda wanga na mwasi nete na ntango ya président na wanga na yo neti fali kabiso bangala te OK. na wanga na président te owanga na président te eza roi bafana na kecha. D'accord, en tout cas, là, c'est fait le président. Aux amis, propos aussi, c'est la mission, l'émission. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, Fernanda. C'est un garçon moko awa. Tikali. Un garçon mususu. Yaka kasi to ça. Garçon, ayara. Yara mona, yara yo. Mono hein. Si micro à mona simbango. Bon. Simba, bona simbela. Président Simbelio. C'est présenté par bateau la mission et puis voilà. Bon, na bato botala nga komona nga Joël. Atumba Joël. Alobela ka bona ba film. Nalobala nga tellement. Nalobala nga na sepe vraiment sengoza na président nga su. Ba nyonso bolanda biso. Soki oza na poso oza na biso longo groupe na biso yango toza le temps dédié. Boya to ça la présidence sera tellement bon. To lela ya fort ya sou. Bino bozo kuzaka ba témoignage en malamu. Alex Ngandou. To lela ya sou na biso makasi. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme vraiment la suite président. Donc pour d'autres invités parce que tu coupes qui vraiment la réflexion. Alors pour comment la suite et dans passage de l'émission. Bon, on a beaucoup plus bandeko ba soutenir groupe Oyo. Mayele pene ya musala ezali. Mayele ya musala ya kosala musala oyo ezalaka. Mais c'est juste que biso ba misusu oyo na mayele to nango makoki vraiment eza pas comme tel ne toza ko lingela. Alors ba tu vas soutenir, toza na besoin ba caméra, toza na besoin ya ba ordinateur, toza na besoin ya ba lumière, toza na besoin ya ba micro. Bien que tozo potana biso moko nanu, mais mutu oyo alinga soutenir tonton Sou ko banana na nga moko sundia tamaniata ti na bandeko nyonso ya le temps dédié. Vraiment toza wana porte eza pena ya kofungwama. Là toza ko répéter na bandal, tozo répéter awa na bandal na Kisundi numéro 20 et pas ya Patrick Kapoko. Patrick Kapoko ya toza awa chez les boss Thierry awa ne mukolo Masolo. Donc awa tozana ba Francis Leroy masalanga à kota. Donc j'étais donc Patrick Nzazi na France, Patrick Nzazi na France na ibkazota la biso vraiment batutu bo soutenir le temps dédié. Alors nga na monde polémique beaucoup tsangati. OK. Na monde polémique beaucoup tsangati nga naza mutu ya batu nyonso. Voilà. Rêve ani na lobango lelo ezana elo moko eko influencer ngai te. Eme mangata mosusu na ba luyenge ya koloba ke no ngai naza intel age wana ezati. Voilà. Age wana ezati toza ba responsable. Chacun de nous azo sala musala na ye na kwena ye, mais au moins que faut azala toujours na batu ozomona partout oba ozana besoin nanga na kozala wana pona ko servir batu na pesi bandeko ya ba Abakuk merci beaucoup na ko yamba ngai na film oyo utaki koleka ba monaki nga etake chef de village
merci Nabino, merci vraiment Nabino, merci na Sila Bisalu, merci Nabino ba abako nyonso place bozwami nzambe na lola apambolela nga bino. Na pesi susu merci na bandeko oyo ya Baladous, ya Dinana, bandeko ya Dinana, bato ba soutenaka Dinana, wana eza groupe biso to bande yango. Donc au moment nyonso bakozala na besoin nanga na kozala wana po tozala déjà sans oublier ba famille Libota wana eza oyo nga na bandi nga pena na bandi yango tofandi tobandi tobanda ndenge nini tosala ndenge nini. Donc tobandi famille Libota tikino lelo eza toujours famille ezalaka toujours sacré toza wana mpona kosala mosala na bandeko bazomona nga te nga na oyebisa bandeko omoni lelo bachaîne ya YouTube ekoma ebele ntango mosusu ndeko yo ozozela ngai kaka place moko yo ozozela ngai ke oh non me tozomona esika boye te tozomona esika boye te ntango mosusu naoservir na place moko boye omona ntango mosusu naoservir na place moko boye alors koto ntango bazala na besoin na nga baomona na bango nga donc bato mitema ezala mpena ya kokita ponela. Voilà, epengeli lomo eza vraiment très capital oyo ezobetisa bato ebele mabaku soki bomoni studio ata lobi aleki na film ya famille Libota bokomisa ennemi te po président oyo epengeli lomo eza très capital te comme leso vraiment na suka mais lenga tosolo lelo koyo bato mosusu ndenge otourne film asila exemple soki oyo tourne film ya Belleville bato mosusu bazomona yango bien te. Non eloko wana bato fo balongola eloko wana na motu ndenge tokendaka kointervenir na ba chaîne ya bandeko toza ba acteur ya bandeko wana te ozomona ntango tobandi musala na bandeko ndeko ayebi ke oyo azotravaille pembeni na nga aza Naomi te lokola ndenge Naomi azotravaille na le temps de Dieu boye te po Naomi aza actrice na nga ozomona Bacharge aza actrice na nga Nouvelle aza actrice na nga Aminata aza actrice na nga eza ndenge moko te ke toloba Mama Kalunga aza actrice ya Belleville non Mama Moseka aza actrice ya Sila non donc toza ba collègue toza ko collaborer eza scénario ndenge ezosalama soki scénario esalami balobi ke non na rôle oyo moto akoki koekarne yango bi eza sundiata babengi nga ntango na na temps pourquoi pas na ya na sala mosala poza mosala na nga ocomprendre ya mosala na nga ntango na na temps non ya na sali mosala na nga po aniso nasali awa ndeko na nga mosusu koto omona ngo mabe te bato nde moto batiaka bato na baconfusion entre biso moko na kati wana eloko eza te eloko eza te bongo eloko eza pwani babimili bokomotiela na bapoison bokomobokana na baninga bamasu tosola pembe bato basala soki eza na bato basala babiloko wana seke baza na motema te po atotieli mutu poison atobwakeli mutu mbasu yo nde oremplace mutu wana na famille na ye ou bien na rôle balingi bapesa ye mbongo balingi bafute bakobatisela yo po anini olongola mutu na mokili mpona likambo moko boye oyo yo moko ozomonaki eza na lisumu mais soki soki tozosola parce que tokóma déjà na suka émission tovanda mwa mokili wa makambo oyo te toloba moke ya mabe koti na théâtre so otali mpe bokomona mpe baninga no mosusu baémission basalaka komla Gabriel asala émission momba azofingaka motu akobenga motu eza sikote wana sikoyo eza mabe wana akokota ti na vie privé motu eke abotaka te biloko moko bandenge wana ata batangi komba émission te gos zala na problème na mutu luka ye en face yebisa mutu likambo oza nango télévision oyo eza tribunal te ke place ke fo ya osilisela biso makambo ndeko na nga na yebiso ce qui est vrai nga so na problème na yo gos na oluka o omo so na yo luko na soli na yo pona ngesili yo so tikali nango rankine etali yo koleka na télé kobana ko insulter tant so ninga eza malamu te libala mabota mutu apesa yango ya nzambe epi nzambe ayebi ndeni asala likambo na ta na ye course ya mutu na mokili pourquoi course na nani
course nanan kala oyebi ezalaki na voiture moko VW oyebi yango non VW ezalaka na succès hein lelo VW ezalaka lisusu bato bazwaka VW na temps wana bamonaki nde bango nde baza danger non lelo oyo toza na bafortune toza na bani ozo comprendre donc soki temps na yo ezalaki temps na yo ke temps mosusu nzambe apesaki yo bana apesaki yo libala c'est pas dit que oyo na nazwi te ke mpo na ye esili temps mosusu temps na ye oyo wana mpe kokoka ozo comprendre alors kote wana tomekaka kotouche babiloko mosusu te totouche mosala na biso moko kaka totouche kaka mosala loba na okeno ah temps mosusu yo so obenga na oya na nga osala te oyo osala te mpo anini ah yo oloba na nga boye tosala nga boye ah so yo obongisa eza ah ndeko na ngai ye limbisanga tobongisa ye mokili tovivre na mokili ya na makambo ebele ya basurprise eza ebele ya tolala tolamuka bato mosusu baolamuka te apres oyo oloba nini oyo oloba ndeko na ngai ye oyo kolela et à sens là voilà tokomi na suka tomonaki yo kokendaki Brazza oye nini ezalaki kuna bon avant kutu Brazza nazalaki na Congo central nazalaki na Matadi tozalaki na pesi bandeko ya Matadi bambote ebele et puis merci na bango po bayambaki ngai vraiment malamu et puis na deuxième jour nango ya Louis Payaki tozalaki na festival moko ezalaki wana eza na ndeko moko muta organizaki yango ndeko Laurent na pesi ba merci place azali et puis na organisation mobimba a invitaki na ba musicien na biso mosusu ya ba coupé décalé pe bazalaki vraiment c'était bien passé na longwe wana na Brazzaville na kende musala nkolo okay na Brazzaville na kende musala nkolo na femme Tamar que je salue na prophète Kalama donc tu accompagné qui basala nzambe par rapport ya œuvre dédiée pour biso ba o nzamba pesi biso grâce ya ko évangéliser ka musala na à travers musala na biso ka ko ne to sala bango okay donc alors ngana na manière na ngana sa évangélisation na ndenge na nga na makambo nzambe alors basala nzambe bamona eke nazala na bango elongo na accompagner bango na service montant service bazaki nango kuna c'est pour cela tozalaki kuna prochainement tozala na Angola déjà na annoncé déjà na bato Angola déjà bayeba déjà que service montant de service kala mingi te roya ezo ya kuna na Angola et puis et okende partout pour la demande déjà partout vraiment donc voilà ok alors pour tous ces émissions nazana des questions suka aussi c'est là après ce que ça va dédicace au salia je sais pas tout bon qui bandeko yo ya ba comédien ba Jérémy pour kende photo na nzela ya kauka c'est que non nini kitoko makasi moni biso ba comédien batu c'est comme si ba tselaki biso mo point moko boye biso photo suka na ba pantalon ya kotoboka po théâtre kala bat ba yebela ngo bongo un comédien faza mutu moko a telemi na nzela kaka bongo ozolanda lelo oyo esalinga plaisir bato bafuti ba 10 euros place mosusu bato bafuti ba 20 euros ba 30 euros pour kotala kaka spectacle en live ça m'a fait tellement trop bien souvent biso to sala yango na ba Brazza na ba Angola et ça m'a déjà pour to sala yango déjà na Congo na biso to sala yango na ba province na biso na ba Congo central ti na ba Kisangani ba Lubumbashi to sala yango mais siko ko déplacer ba ndeko pena ba déplacer ba ke ba non et salinga kitoko vraiment nzambe vraiment apamola sur les félicitations et puis surtout ngako ko zani ratate na bandai ko na postaki ndenge za déjà voilà ndeko na en sulisolo na yokaki na ba information mo source fiable balobi azo bengisa pe quelques comédiens pour bakende pe poto avile ba passeport ba visa je sais pas celui qui te retrouve là et puis tout le monde qui vidéo mo réseau circuler Jérémy Abeti Kara balaki vraiment aki vraiment pembeni Jérémy leki akapesi ba plus mbote tant tout le monde a plus bon bon d'abord on le banon pour un spectacle griotage
on a invité Batunion sur base à la vraiment jour wana Batubaya bi savoir faire il y a Hans Luzolo l'homme des griottages on a invité Batuto Bolingara tonton sou ces jours-là bozala po ba surprise eza ebele ces jours-là bozala vraiment ebele merci na ba diaspora nyonso po ba fungoli biso mitema tant ba fungoli biso mitema ekomi ke ba comédien ba ko cha date ba somi pe ba billet ba ye c'est un plaisir liboso ezaki kaka ba musicien ne mbane ko mema biso et puis toro comme sur prestation na biso ezaki ya quelques secondes na podium ya musicien mais lelo ezaki podium mba biso moto envahir yango to saka na ndenge to limité ne kuna yo fanda kuna fille de ouf bino bozala kuna na Mamundele Aïda yo bozala kuna na Ronsia donc au mona eza ya kitoko makasi vraiment alors na invité Batubaya na spectacle ya Hans Luzolo et par rapport ya Kara Olobi non Congolais to liga ko laksa parti moko boy bon des sous-temps so déjà bazaki na les solo déjà c'est les gars déjà si ko point nini kaka parti oyo mutu aye aleki mutu yango ka batu ba moni batu ba faneli yango be analyse nini Kara qui a dit que betaki Kara so déjà zaki non les solo salama qui parti wana balaki cité donc tout le temps wana bino te bino bataka YouTube wa batu moko bolinga komona makambo te même na ndeto solo no boy batu balunga ba ah Jo alobe côté ni na graph bazwa kaka papa ndi baluka ka place oloba mabe pe ko sala faute OK tawana tozana ngo besoin ti tozana besoin tozala ini théâtre lelo déjà porte o efongwa meli biso oyo toza sou batu moko te biso moko to bana sou ko kotsa ba insanité moko sou to longwa ndekutu wana to faire développer théâtre na biso na yeba ki non na eloko na osala pour force na ngwe matali sou il faut na benga intel OK vous comprenez pour intel na so razana eloko na osala ne impact na ngwe monani mais yo tala ki non tant son entourage na ne ba ah so bengi o mona tekingo non mona te tozong sa musala sima en plus batu babomaka bandeko na biso bomonana eza ba entourage tant so mona ba entourage yango bango moko bazana incapable il y a se faire dévoiler. OK. Vous comprenez? Tikana zala rara diembela. Vous comprenez? Parce que diembela na yo komi ko boma bandeko mususu na place tout luka pe ezala bino bomo tant so boma batu mususu po bino bozalaka ba mona rabino bien bolia kana basi. Net bino bata YouTube pe bino pe bozolia kana ba kombo batu ya ba séparation yo. Bo créer là on peut coup ba chaîne nous ça peneke non alobela kolobela artiste ya mabete kolobela ba œuvre ou artiste au sala ya mabete mais ya mabe bino comme ça ngozani bo komi critique na musala muntu muso asala ki ezape mabete ponga fo bo critiquer musala na sali pona zo sous force mais ce que bo komi ko mema yango na ndenge ke ya kokota na makamsu e komi siko ko memela biso ba haine so boye baté ba dotika na ba haine et ça ce que bien té mutu mzo osekisa boye mais na katina na elikamu ils ont tapé na bino po boye dara bande ko na biso ya basi boza pembeni na bango tout ça mais besoin ko memela bango ils ont quoi aboutir le côté makambo wana vraiment voilà ils ont quoi aboutir le côté le temps nous presse alors to komi vraiment dans souka émission merci na ton pesa biso ba dédicace c'est ça ba to revoir baza ko ki ba to photo site les boss c'est Thierry Ndusha les boss Thierry Ndusha mokolo espace oyo Kiwaba Kiuba yangwana balobi futur marié Diasivi Fanny Diasivi ya pembe futur marié petite sœur ya moto balobi master ya Naomi Manao donc ningzala raona le président Jacques
n'est vrai, hein? N'est vrai. Le président Jacques n'est vrai. Le président Jacques n'est vrai. Le président Jacques n'est vrai. Na bengi combien de fois? Le président Jacques. Na répété le sous. Le président Jacques. Voilà. Na continuer kaka. Alors président Jacques tozawana tozozela maboko eza polele ETC Kibonzambe ya papa Guilain Panzu. Mututu za na conteneur na yo eza na boma, eza na matadi, vous en a besoin. Et ya Kinshasa, vous contactez ETC Kibonzambe. Soka bo bengi nga bo zwi na numéro ya papa Guilain Panzu, ba conteneur donc ba remorque ya kitoko penza o boza na 20 pieds, boza na 40 pieds. Bo benganga bozo a numéro donc kuneza bien. Na bo sanité JB Service venanga José Baïla mon V o atika rale qui na été. Je te salue là où tu es mon V. Nzamba pambola bino na mama Odile. Na musala kitoko bozo sala et puis na confiance ya bato bazo pesa bino agence ya solo JB Service toujours. Expérience à tamula. Na bo sanité ya nanga Justin Nzengo papa na bon regard ya yo ya mwana ya Adolonianga na bo sanité Emilienne Emilia na pesio ba mbote belé na bo sanité maman Cécé Gina Moudita la mère de mes enfants, je te salue là où tu es. Yale Sambala, na pesio bambote, place Ozwami. Ya Carmel Mbala yo pe na bosani yo te na pesio bambote. Pona ko chite na batutu bozo kende matadi, bozo kende boma. Okomi na pont ya pozo. No ya fena fozo eloko yo. Komi na pont ya pozo. Ozawa même yo omoni soko ke matadi donc oza benage no mututu oke matadi okomi na pont ya pozo embouteillage pour mikolo embouteillage ezawana même si embouteillage ezati olobi ke no na okota na ngalobi to na sala na mwaskal moke bwakaka misu na gauche na yo otunika chemundele okoti kaka mwa muke omona DM Park ezawana ya papa Atoms le boss Atoms je te salue DM Park le 30 juin oyo marche de santé bana nyonso ya matadi marche zo bana à partir ya 24 novembre ti na DM Park wana place kolia komela ezali bana tu ya matadi na bengisi bino bozala wana po nga pe tonton su na bino na kozala wana na DM Park the boss Atoms nzamba pambola yo donc bino tu bolinga tonton su na lingi bino ya trop ba mina nga ya TikTok ba mina nga ya Facebook ba mina nga ya na lingi bino nzambe apambola bino mais bo soutenir les temps dédiés groupe na bino mais pona ko silisa pona ko chiter rendez-vous le 20 na le 21 juillet na esplanade ya Palais du Peuple. Voilà. Toya wana ebele à cause de la foi 9e édition. Voilà. Et longona mosala nzambe évangéliste Jean-Paul Mayata pasteur de la foi. Toya wana ebele toya koyoka liloba ya nkolo. Merci beaucoup. Voilà, moi j'ai dit merci Alex Ngandou, le Benjamin de la presse Mtakine Simabili Pogos di Kamala. Maboko pétation kezali na Sudia Tatokoma na banda kuna bino papa dit merci na Lolo Timbiki na États-Unis na Sandari Timbiki maman na Mipopenge na États-Unis na tonton Clément Mayala na États-Unis na maman Annie Lumbala na Bruxelles na Franck Kobikende Bizonga na Paris Lionel Kassoa na Paris na publicité Cape Town na moni Trésor Ngonda Bruxelles qui
mais reste. Gosse di Gambala. Ok, ti na Fred ici. Le seul vieux qui me reste. Là, ça rappelle à Batukuna. Nazarana Batukuna, Nazarana Ben Olondo. Voilà. Ben Olondo Azawana. Ba Maître Lyon, Bazali. Fifi Bolili. Voilà. Fifi Bolili, Yesikoyo. France, Panama. Voilà. Fifi Bolili. Fifi Bolili. Donc, l'équipe ya Mama Kati Pongo. Voilà. Voilà, je disais, le seul fait qui nous reste, le Baralango, Alex, le besoin de la presse, président Jacques Nefi, respect le président, mais aux Arabos, la net, président Jacques Nefi, que le cas poste, il a encore fait la voix, on a encore été sur la maman, arrête moi, parce que la net, maman, arrête moi, les États-Unis, à l'Éga, Solange mwana mputu Cissé aza na Canada tala maboko pété asololaka kitoko ata yo moko muta bongo otanga etona ni ni po ba sololaka net mama na ngana Chanel motema papa José na Bruxelles poto boa bango mais eza wana ndenga abete ngabena na mama ata voilà. Mais non, c'est la famille, c'est juste pour blaguer. On se retrouve à la prochaine numéro. Merci beaucoup. Merci.